Donc baoyo baza na mituna ya kotuna bakoki kotuna. Mais moi je pense que par rapport à makambo d'habitude hôtel Sabiso, avant tout les canards nager ya question et réponse, na préféré na pesa moi témoignage moko ya muke puisque bango ti siko ba vivre na France mais nga na préféré avoya ko vivre awa. Et nalingi na pesa témoignage wana aussi puisque par rapport ya makambo muta lobby o ya makambo elekaka na nani na poto o esengelaki te ke bango ba landa yango ngai avant na kende poto conseil wana muta pesa ngai yango ezalaki papa di ngenda donc ebimaka na munoko na ye moko et jour na zonga ki aussi na voyage na banza batu o tozalaka na bango esika moko na yebisaka bango déjà likambo wana ke tangu na kitaki kaka na ke komona papa di ngenda azwaki ngai mukolo wana na pesa ka témoignage wana kutaka ministre Buketi Bukai tangu wana zalaki na ministre na kutaka papa Nsambu tangu wana zalaki représentant urbain ya ville mais nga tangu na komaki papa ya ngenda abengi papa di tele abina yeke mema papa Nzinga na bureau na ngai lero na mokoto ya kala ndenge zalaki rido zalaki soki okoti na nani na salon na ye na suka na kuna bureau ya papa ya ngenda ezalaka kuna et papa ya ngenda atindaki ba memanga na kati ya bureau na ye kuna tokangamaki donc tant papa di tele atiki ngai na kati ya bureau ye azongaki nanu koselisa papa ya ngenda zai koselisa nanu bato ayaki nanu kuna te siko papa di tele tant akoti ngai na bureau akamati porte akangi mais je vous dis donc ye va lero na zaina na ba âge ya muke ba vingtaine tant papa di tele atiki ngai na kati ya bureau donc nazalaki kobanga ngamoko puisque akangaki aussi porte ye ba rido ezana na liboso na koti ngai na porte akangi porte donc nazalaki kobanga puisque degré ya spiritualité ngai na kolobawa na komona papa simoki mbanga waya kobimela ngai ya na ko se défendre comment bila koloba nini donc nakomaki kobanga ngamoko juste après ti tango papa di ngenda yaki to aye ngana fukami tango na fukami ayebisika bino papa Nzinga fanda soki ofukami okolemba po eza na makambo ebele tokosola na yo allez na fandi tango na fandi alobi na ngai ke mon fils ferme la porte à clé na kei na kamati porte na kangi na fungola ale na ye na vandi. Alors ma solo to solo la kanaye et ça la plus de 50 minutes peut-être pas une heure de temps pour na surveiller comme peut-être mais alors tant to silisa ko solo ma solo tant na bimi nazo mona ministre na batu misusu ya minene oyo bazalaki wana tant nazo bima pour l'air mo ba protocole bazali ko ya ko fungola la porte mais ba tant so bazali ko lika ko ba yebisa papa ke mais batu minene bazakuna nini silisa na yepo ya mabamo mais yemo ko bana ngai mon fils ferme la porte à clé na kangaki donc ti to silisaki bo otam nazo bima nazo mona bata mineno bazalaki wana donc bilonge kangama ti ba misuba ko ba finalement na affaire na sa motema quoi mais mutu oya wumisi biso kaka mwana oyo yeme finalement eloko ni na uti ko sala kuna. Donc voilà, mais avant de voyager puisque jour nazalaki ko voyager papa nanga zalaka musicien au moins ba musicien ya kala bao bazala ke soki ko célébrer ba yeba ke ko beta puisque papa na biso zalaka mukuu wa moko ya zaye ko tombola moteur ya Land Rover ye muka changer ba musicien so bazali ko botumbo papa dengenga ba kei ba ko yebisa na ke ba ke ko beta si ba ye ko senga bolimbisi papa tala to usi ko sala déjà boy ba sengi bolimbisi. Alors jour nazalaki ko voyager papa na biso apesinga condition lobi ke loko lozokende il faut kende pa ya papa ngenda mema photo passeport tikela ye oloba ke papa nazo voyager otikala kobatela na photo. Alors na ye na poti pa ya papa na fukami tango na fukami na mokoto ya kala mais eloko ekamusa ngai makasi tango na fungoli porte lero nezalaki kaka ba gris na balabala bozoleka bozomona na kati tango na tekaka lokolo na porte mbala moko papa ngenda abaluki neti mutu moko babengi kobenga atali amoni nga siko na okota nga pe na bangi na papa na biso mais eloko nini ale toye tofukami tango tofukami azali kosalisa bato nani na ye lere premier pas na ngai na yebise no papa na ye ka kosenga nzela mpo nazo voyage lobi mais papa Nzinga na yo lisusu mbala moko atiki ngai akei abandi kosalisa bato azosalisa bato ti siko nga place nazali na sa motema na komobeta mabako
siko papa na biso pe abandi ko tuka ngali susu abandi loba ah mais vraiment c'est to baby simbongo au lieu que ceux qui toye bakatonga toye ko senga na nzela epa ya papa ya ngenda comme ça bongo simande to bana ba démarche mais biso to sali makambo nyonso esili na ndako kutu ba valise ba bongisi déjà so to kei kaka toke aéroport ngasi ko na mona sa motema na za ko milo belanga moko na ko mona kutu su papa na biso te na ignorer même makasi na ye nga na bien en tout cas awa ceux qui kaka papa ya ngenda zongi alobi na ngai kaya kiono na voyager te na ko tele bana miso bandimi na ko gazele na bandimi na ye awa na tele mi na kei libela en tout cas parce que pesa ngai déjà kana. Alors, si vous papa d'Angenda pe accueillir celle-ci batuti, or que déjà na sa motema a santé qui déjà makanisi nanga. Alors tant papa d'Angenda yeti a commis le bosso nangai a dit papa nzinga na moni déjà posa na yo. Mais loko moko na ligne ko yebisa yo nzela déjà c'est to bongisi ozo kende na yo. Mais et pas ozo kende conseil na kopesa yo makamunio surtout o ya mabe okomona kuna kolanda talika mokote. Donc makambo mabe o kuta kuna kolanda talika mokote mais conditions na kopesa yo kaka ke chaque dimanche il faut que ndaka église quelles que soient les conditions. Malheureusement na yebo za musala ezala yeko sila na aussi sa musala 12h45. Alors église ezala yeko bandaka 12h30 muta yebi le ratu za ina permeti. Église au banda 12h30, ngana aussi ça me sala 12h45, mais ceux qui n'a ici, n'a pas obligé dans une voiture rapidement même la vélo qui me semble Coran qui sont bloqués dans l'explication, que même moyen banda pour répéter ça a été passé tout ça répéter dimanche, il y a mon moni qui n'a tika quand même ni Coran qui sont bloqués. Mais avant la télé matin on a fuka maka na mon photo. Na papa na kasi pa pesa inga condition alobi na ngai ke zo photo passeport na yo otike la papa diangenda oyebisa yeka tika la robatela siko le sengo na tango papa lo baika ano nzele fungwa mini tout ça ngana bia ça va d'accord allez na sengo nyo surtout pe na zu photo na tikeli papa na pesi papa diangenda bino papa photo na tikeli yo potika la robatela ngai abia d'accord ça va y a pas de problème. Mais puisque histoire exemple la protocole d'anager à question réponse nanga ko ba kuna makamumuta lo ba o ba yaki peut-être avant balanda ki kuna makamuma be o elinga kana nani na poto. Mais une chose à souligner tant on a tigé la papa de na photo passeport na retour na ngai jour na zonga na voyage parce que na zonga pour na problème ya santé tant on a cueilli pas ya papa de ngenda kaka ndenge elo miracle nga na monaka ndenge na tigé la kaye azalai ndenge jour na voyageaka azalaki kosalisa bato alataki ya bakos ya marche courte jour nazongaki mpe naye kokuta ye kaka alataki ya bakos ya marche courte mais mosusu mais azalaki kosalisa mpe kaka bato ndenge wana ntango nafungoli porte na tie lokolo na porte ya lupango na ye mutu abaluki ondire babengi ye mbala moko atali na nsima nanabi sikoyo nabengi bilili jour na voyageaki acte esalamaki jour na ye mpe lisusu acte esalamaki na fukami nayebisi no papa na ye po santé ezala malamu tabi o me papa nzinga mokanda na yo namonaki nini tusa nayebisaki okobanga na yo te parce que ozobela ngai naza kobatela yo akotisi loboko na kati ya veste na ye abimisi etu oyo tozali kotiela bakarte mosusu toyekala abeti namona foto na ngai bimi kaka foto na ngai alakisi ngai lobi omoni foto fodi yo moko lobaki na batela yo ngana kosala mosala nga sikoyo ozobela obangi kwani ngabi no papa kikomoni degré ya maladie na zwi photo akotisi nde epai wapi alobaki na litele azwa ngai amema ngai na bureau et aux ajours to bandoza na ba prière bani tout ça nde to bandosolola ka makambo ebele ba o bazana makambo to bandako solola ka aussi ba biloko ndengwana. Alors je pense que tu voulais canager il y a question et réponse muta zomna na esika na yo but nyo surtout o bazana likambo ya kotuna n'est-ce pas to komi na ngonga yango akoki ko kotuna na MS. Oui donc Monsieur l'intervenant, nous avons ici, oh, la fois passée, nous avons à l'air. Bon, bien, moi, nous avons fait la triangle. La vis est équilatérale, donc ils ont côté égaux. Mais tout le monde, par exemple, en tant que nous avons Tonga, Batika Kaboye, Batiki troisième côté. Mais, il y a batu ya mukili zali kula oyo za nzambe tata mwana mulimu sana
bayebi tata bayebi mwana me bayebi muli musantu te yango wana papa zo kopekisa biso to tozwaka babilembo tututyaka na ubie net na bandako na biso nayeba esika wana. Oui, disposition oyo il y a disposition, il y a cette graphie là, cette manière d'écrire géométriquement là, cette figure géométrique. Il y a solo, monsieur de bien isocèle. Hein? Isocèle, c'est-à-dire isocèle, c'est-à-dire deux côtés égaux. On sait au moins deux côtés égaux pour un ennemi. Parce que ce côté là, il y a un petit, l'Égypte. Et si quand solo quand il développe, ça va développer en gros. À partir tant qu'on a vu ça, dans le bagage du Camboya, on tourne il y a question de réponse dans le qu'est-ce qui s'est passé? Papa, mais là, il y a autant de commis l'écriture. À l'époque, il y a des scientifiques qui ont aidé à combo. Parce qu'à l'époque, il y avait l'écriture de chiffres de lettres, non, n'est-ce pas? Après, ça va commander. Mais le coup, il y a pas de truc, non. Mais non, pour ça, peut-être que c'est pour les gens. Il y a des personnes qui ont combo. Non. Je dis, c'est pas voix qui, non, non. Dis, vous avez un Zambé, vous avez inspiré. Quand vous avez un Zambé, vous avez après c'est pas comme il y a des mots. Vous avez des gens, qui sont comme là, mais ça passe pour que vous ayez un peu de kit. Est-ce que vous avez vu ça? Na Congo, de toute façon, Ngele Muzila Congo, Ngele Muzila Congo, Muzila Congo, le bomba loame, bomba le vangilanga le mobiame, et le bakilanga ngola zame, et ngola zemisele vana zanga, et vana zanga mwana nyoka moyo, et nyoka moitele mwana ndumba, et mwana ndumba kaidi, waitate mune Congo, waitate mune Congo, et mune Congo kana ngoma tamazi, et ngoma sisanga pa kunungu, et pa kunungu pelekete. Oyebi kenze mwana bakoko na biso babombaki secret yoki na Adamu na Eva. Kuna lumulo edene mama vanga mane kuna imana bakinga na kuno. Pourquoi? Je m'explique. Mutunda katoni. Kuna wana tavo ngele munzila ko ndo ko lubamba lwa. Lubamba la mivakela ngalebo. Elimo mivakela ngola. Ngola za misele bana. Evana za ngola nyoka. Elimo moitele. Ebona ndumba kaidi. Donc akena nzila Congo. Ngai sika ko telemena esika mutu azuru kwanzala, c'est leseli akena mai ache bilebo na yiwana na jimi ngola. Oro ngola bakoma ngoboy. Ngola papa dengela ko ngoboy, est-ce que papa si bon bon kenga je pas kana mo mo na bako. On le orate alobi bongo pona nini? Tango nzambe pa kisolokela alobi bo kilo bébé bingala na bungisa ngo. Atako pesa ki tata noa ataka bilon bale akosanga na nzaza. Mais tango mbule yaki. Est-ce que bibi banyamo ya mai bazaka na posa ngo wana? Ubangi woni zakina ngote? Pamba tio saparo ka famo ndela kacha na mai. Mais non, na les autres super comme ngoboye. Pourquoi na kituki wana? Asinga na peka kusema kituki. Ngapi j'étais un de kituki. Azaki lindo, mais na bomo wana ngai monde. Pamba tio na molimo na ngezi ke paina na bango. Ba osala ngai donc ngai, nzoso na ngai et comme il saleli ya bakitu, et bakituki. À l'époque je m'appelais MGR de boutique. J'étais très fier, je parlais français couramment, j'étais un Gaulois. Quand je tenais la langue du Molière, je me sens meilleur que même. Ouais, bref, donc Nkituki bene, Nkituki. Intransformé. Kituki bene. Ça fait depuis le c'est la même chose. Pilogan, Kituki, parce que on joue dans mais parfois je dis qu'elle est K, elle selon signer les couleurs et tout le monde. Bref. Naliko kuma na isika Egypte tu vois. Mutu obtenu wana. Donc nyoka. Alobi nyoka moyo yitele mwana. Nyoka ngola iseleva na zanga. Nyoka ngolo. Ngolo zanga nini? Ezaka nyoka mai. Misi mais ngola. C'est signé aussi c'est signé solidaire Ngolo ko cha hydroté. Yo lo baki tout à l'heure na makabo chiffre yo so ko magambo. To ko magambo bien pour la kisaka. Ya bango ezali viongolo vyo. Toi Singa, est-ce que si le coach est-ce que je peux générer un nombre de avec la Singa? C'est un exemple. Est-ce que tant pas de dans le qui yoka, Bolim c'est pour ça là. Est-ce que tu peux créer un angle droit? Non. Tu peux créer un arc, mais un angle droit est impossible. Parce que ça va à part le coach le ça peut sungi kako. Nyoka ikibulu qui a notamment Bunketa le plus intelligent. Il y a un peu de faire utiliser là parce que Nyama ça moni mwanzambete.
A continuer on a pas pour les ça ma bébé moi la français benyango animal. Animal. C'est-à-dire animé maléfiquement. Et ça, il y a un boyer, au cours de la macamono au lingi. Au cours de la 4 matin, il y a un bolimo, il y a pas que c'est pas mon réalité. Il y a un peu long. Ça n'a plus long, vous savez? Ça n'a pas il y a ma capacité. Parce que, au cas où on longo, quand longo, il y a un ngolo. Ce qu'on dit, il est comme un ngolo. Quand il y a un longo, il y a un ngolo. C'est qui sacré. Bref, et nyoka moyo, donc ngola wana et mwana kola ba nyoka. Nyoka c'est nini? Balobi et nyoka moyo yitele, nyoka moyo. Na lobi que je vais craquer plus. Là comment on a la bouche comme ça là? Nyoka. Nyoka moyo yitele mandomo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai pris que tout le moment me mettait au radio et parce que ayokaki. Mais ça t'as pas boire ça mudamu tu vois ça utiliser nyoka. Tant nyoka à côté à comme la gata nyoka. Nyoka la séduction. Tu sais que na sikise so. Ni kwa ça explique ma kabaya séduire. Maloba sukali. À séduire maman Eva, finalement ayoki lo banaye. Nyoka yitele. Donc télé en français on appelle ça la morsure. La mort sûre. Mais télé, il y a une télé aussi. One télé. Or, on a pu parler en français que le serpent parle à Ève. Télé. Donc, télé, il y a télé. One télé. Mais quand one télé, le peu même. Asali le bawa, ayuki le bawa, asali le bawa, le bel qui est. Donc, en français, maintenant, on va sur le serpent, la français, on dit serpent. Qui a servi de pont? Dans le nom de l'Obaka, tu écris ce que tu entends. Bah, orthographe, les gens après, on ça va te motiver dans le quai. C'est simple. Tu vas écrire ce que tu entends. Bah, moi, je dis orthographe, point à boyer, P-O-N-D. Non, serpent. Qui a servi de pont. Et quel homme ça a utilisé pour qu'il y ait un bateau. Il n'y a pas comme un mot, moto. Donc, il a servi de pont. Bon, pour le bagage, c'est la français. Dans la zone de Congo, Nyoka. Dans la zone de Congo, Nyoka. Nyo. Ils ont été. Nyoka. Et ça, voilà où. Voilà où. Mais ce que je dis dans la série du colo, et comment dit? Vioka, c'est quoi? Viokelenge. Par là, il est passé. Voilà qu'à Viokelenge. Donc, c'est par là, c'est pour vous montrer que le serpent là, le Lucifer, le serpent, dans le Congo, on a vu ça, il va avoir un bon moment. Nyoka, Vioka. Parce que nous avons vu ça, alors, c'est le truc sacré, pour décortiquer ma bombe, c'est à donc, Nyoka est passé par là. Tout ça, j'ai dit ça pour parler du serpent. Parce que les gens qui sont là pour le Satana, à celle de la Camille. On va pas dire que le Colombo a levé ici mon coboy. Alors, Nyoka ton été. Nyoka, ce qu'a mon indéqué, à celle de moi sans anaye, n'a pas qui naye, Kakati. Nyoka ton cobawana, Makiwana, n'a pas oisillon, n'a pas combien de yabo, yé nous rendez à Kimi. Pas battre à baguine de Nyoka. Ah, alors ça m'a fait, à Kimi. On va pas dire que tu es dans le musée, mais Kassi, Bandi comme Soussou. Il y a ma casse bazali, ba yewana, ba katiebe, moto. Ne tout le monde a la boîte. Vous avez le cas de groupe, pas de tout le monde, c'est se sont mis. Ah, t'es bon, à chaque fois. Ceux qui sont doués, impérialisme. Les autres sont pas yewana, bah, tiens, le Ndukiawa, au combien de compréhension, au Parangani. Il y a Théouna, Yokuna Théoté. Donc, c'est l'impérialisme, le serpent. Et qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Nos aïeuls. Tant à qui nous te tourne là, nous avons reçu un matin qui colo. Bako Tonga, Égypte, Ngipiti. Ngipiti, nous avons une vidéo, photo, et d'ailleurs, beaucoup moins l'hiéroglyphe, pour montrer que la première culture sur terre, nos aïeuls, on va savoir que ça est là. C'est l'hiéroglyphe, le fondamental de l'écriture. À part l'équipe, il y a une culture mésopotamique et l'écriture de l'hiéroglyphe. Donc l'hiéroglyphe, beaucoup moins l'hiéroglyphe, on a pu on va utiliser la Nyama. Attends, je vais pour aller hiéroglyphe. C'est une photo que j'ai trouvée. Derrière le Ganzela, Namoni garçon qui t-shirt, comme hiéroglyphe, ce qu'on a un caractère en gros. Donc chaque caractère était équivalent d'une bête.
Et comme il y a un animal, j'aurais voulu montrer la photo des amis. Il est au GIF. Alors, donc, Pharaon, et les mots Zagini, la moto. Le serpent. Et les mots Oyo, il y a Satana. Quand on va tenir, un quart. Et Zalina Yin, le yang, le bien et le. Comme si j'avais la cachouane. Makai samata vitoko ba Pythagore ba tagi classe ba kikuna ba kamo ya biso ya Égypte on dit ngo ekina Égypte na liboso na Grèce antique. La Grèce antique est bongwani et kina Europe au pays occident, la Roumanie, roumaine, n'est-ce pas? Il y a encore des autres c'est comme bongli formation et bongli resolution. Job billet dollar, on a mis tout le parfois pour on est des saisons à bon biso. Pour les dollars et contrat toujours quand on a gagné beaucoup. Billet dollar toujours les a gâtés. Si on te dit billet pour monter les dollars, le billet de dollars, tu verras, il y a un pyramide. C'est un triangle du ciel. Construction de la Wana. Comme on a un caméra qui va te tourner dans la formule, on a son d'accueil. On est pour la tigre, mieux formule, on va tourner son d'accueil. Acheter chez Wana, il y a un animal qui s'appelle ma classe qui sont lobby. Pour que ça architecture un peu sous, où il y a 3 quarts. Vous avez acheté quoi côté ma classe, il y a beaucoup de un quart Wana, parce que il y a beaucoup de cette fille qui a piqué dans mon salon de Dieu et mon lobby. Tout le monde va architecte. On va concevoir bâtiment pour dire que la volonté n'est pas ce mot qui manque. Et on va dire que les architectes sont là, à tout le monde bien architecte, pour ça termine à un quart. Comme ils allaient à un barreau, faut que tu appelles le bois tombeau. Au moins, tu vois le colo, tu vois moi on veut le colo. Ça signifie le truc d'Horus. Satan a ça la musique, l'œil d'Horus. Ce côté bien $1.